Yes, allô. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, Laurence. Bonsoir. Est-ce que vous avez poto qui sango combattant moko bakangi kuna na pina moni yo na photo ya nini on dirait aux alaki place wana il est na ndengeni on se présente na nous le babinenge le kagi merci. Ah bon, moi c'est Laurence Funantou. En fait les aka makambu ya concert à faire au fallait betama a. Alors baza ba combattant au baboya qui concert à faire betama alors ba organisateur nango ben Didier Chombo na Blaise Kalati na journaliste moko azalaka Ali Bokuma. Oui. Ali Bokuma yende mutabande ko azotambola na ba donc ba corrompre ba police ya Youvel na isika tovandi na ville wana babando kamba ba kokanga ba combattant. Alors Didier Chombo wana a bengi ba maître nyons a corrompre ba on a $100 ko ya du combattant a bétier ba payer $100. C'était un peu ça. Donc mais c'est comme makambu ya kon. Siko bless bakangi bakangi wapi azako sala nini azako leka bien azaki moi mouvement moi azaki wana abandaki non azaki na ndaku mona parc na Youvel ezana parc moko matundu ezala sika ba combattant ba kuta na bango ko tuna ba news karabon ya bandeki azalaki wana zo sola peka na mutu nde Ali Bokuma wana azaki na mutu kana ba policier abengi alakisi bango tala sans rival moto yazo sala désordre ye nde balandie bakangie babandi ko bete ko menacer nanu ozomona Afrique eza na moka Afrique mais ko bakena wapi bozu chute peste ni bakoro ko inaye non bakena ye na il broa eza lokwa bakasho mona ki avant ba memelobi na côte avant ba memelobi akinde ko samba c'est un peu ça mais donc eza na après on a donc ba combattre ba kutani po ba ko sala un peu secours pour naye. Bon, ba combattant kokutana parce que bazo kanga bango, baza kuna 4 Jansi, combattant Jansi sans rival, Eric Namoko j'ignore un peu son nom. Donc bazo kanga neti siko cheka za ko bata mananda kwa zo mona nate. Albata mi parce que ba policier ti siko bazaka na si anda kuna ye. Donc batu wana mi balé ba bimi ba gang ti bazo lesa ba mbongo po basilisa ka avant ya ba combattant au c'était un peu ça. Donc baki mapanzana ki nanu mapanzana ki melobi na côte peut-être que quelques-uns ba cause à la wana. En tout cas merci beaucoup Laurence ce que de juste tourner combien on ka suite ndenge le kamina sima to garder contact en tout cas merci na CP du trou. OK, merci beaucoup. Donc toi c'est la cas suite lobby. Merci en tout cas lobby to bengana. OK, merci. Bye. Bye.